Merci Néné, tu as appelé Néné, tu as bien. Oh, ils ont Sony. Maman youtubeuse, maman matière à couvrir mais 4 caméras, sur 3 caméras. La cimetière. Dans ta cimetière, ta Sony. Après le boganga, ta ping pong, biso bata kala. Le courage. Donc elle est partie. On va plus la revoir. Donc madame est partie quoi. Donc avec tout ce qu'elle a laissé, comme un chantier, comme un bongo, comme un compte de la banque. Qui après dans le bin à Soukalanga, vanité des vanités, tout est vanité. Madame Angelica Madeleine, on a dit que vous êtes dans le cimetière. Pourquoi vous êtes dans le cimetière dans dernière de mer? Parce que les déjà le sale, il faut que d'habitude, il y a des fois aussi ceux qui ont fait des papas, il y a famille, il y a des mais oh, il y a comprendre et puis c'est Makasi, tout d'abord Yakoya, et surtout on a un collègue, Nathalie déjà, toi qui Nazana nyonso ok na yebi vérité ngana bisa batu na loka jibe na loka wera na loka kofi na loka héritier omone na ya omone caméra nyonso ya est-ce que omone balandi bato bon olanda kanga pona ya wa Karim Mokonzi mabe wana ndeto oboya naza Karim Mokonzi ya mobali olobi oyebi ba secret nyonso c'est-à-dire que ba détournement pe salami wana ezali to solango sima ya ulimbongo neti siko no to yebite mbonga bina fila pese no 300 lobby dozo kapete ba otetenga traité par rapport quoi attends bazana groupe na banga zalaki il faut bimaka pona ngalo ka Karim Mokonzi Bona masolo ya culture ya Congo o ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Ayokania! bébé. Merci. Silence, qui m'avait déjà ça accueilli. Il faut respect. Aux hommes, il y a respect kaka. Il faut que tu respect, même na bonzambe, même na mokiliase. Il y a un moment où soda moné bembe à Kaouki. Voilà. Merci à Gabi. Merci. À la chaîne, à Tinele, caméra, na micro, à mbetara batu, koloba kosala n'importe quoi. Sa réputation à tout. D'accord, c'est pas tout le monde sa réputation à tout. Boké na matanga ya batu. Famille ba koufeli moko ya bango azalaki motuya. Bino boké na matanga na bango na vema ko sala ba besi na bino bo bimisi ba audio mususu ya lukuta koloba n'importe quoi. Ça bien té. Et ça vraiment bien té. Nga lobi bande on a biso ya presse. Ba biso nyoso benga ba journaliste. Naba oyo ba yeka na ba internet. Naba nini biso tout vraiment ba journaliste. Bande on ba journaliste to kola. Tous là vraiment micro. On prend na matanga tende la place de sala ba buzz. Muninga ku imaginez vraiment famille ba kufeli muta mukolo muta mobimba. Ya nda muta mobimba bongo. Bana na passe. Bino bo baksa bango sous passe. Yo mo imaginer. Famille bazali na raison te ko bateto kuna ndeko na biso muto na mbongo na biso to boy na biso ba cotisation na biso. Oui, bana raison. Oui, bana raison. Bana raison parce que
Et par exemple, ça les groupes Moroboé, les journalistes, on se banane, on les groupes Moroboé, bande de tiens, cotisation par rapport aux Alara. Il paraît que nous avons un commissaire journaliste, par rapport à la journaliste, c'était janvier. Azo soit audio, banini, on a un groupe, nous avons Libana. Janvier, ça n'a pas de groupe. Bon, il y a un audio. Mais bon, nous avons un groupe. Mais on a un lobelo pour nous frère. Janvier. Nous avons un vérité, on a un billet, et tant que tu héritier, mon habitina, il y a Karine. Vous avez bien bon. Oh, mais on a Janvier qui d'abord dans ce pays. Dans le vérité. Mais dans un monde à ma bémorgue, qui lobby na heureusement il y a côté. Oui, il y a un lobby comme un parquet. Oui, bien, son lobby comme parquet. C'est pour ça que nous avons évité un problème.
Ingénieur, tout le monde a s'il vous plaît. Tout honneur, nous allons commencer par la prière. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Nous allons dire que dans le programme, nous allons minute ebele benzate. Nous allons d'abord biographie. Il y a Mowei. Si on a biographie, donc on a une petite exhortation qui sera dite par notre pasteur. Je crois qu'il sera là d'un moment à l'autre. Et après la petite exhortation, nous allons avoir des témoignages, du moins avec 3 personnes. Une personne de la famille, une personne des amis et connaissances et une autre personne de la corporation YouTube. Après cela, je crois que tout celui qui a une gerbe de fleurs qu'il va déposer devant la dépouille pourra s'enregistrer auprès de notre frère Zizina qui est de l'autre côté. Zizina ou Jesus. Donc, celui qui veut déposer le gerbe de fleurs doit d'abord s'enregistrer et nous allons appeler selon l'ordre pour ne pas déranger ou perturber l'ordre. À la fin, il y aura la biographie de notre regrettée sœur, nièce, fille Agnès Kafindo Kalwa Ange qui nous a quittés. Biographie de Madame Ange Agnès Kafindo Kalwa, dit Mireille. Elle est née un certain 8 octobre 1982 à Moba, dans la province de Tanganyika. Fille de Frédéric Kalombe Kisinde, qui est originaire du Grand Katanga, et Madame Antoinette Lusiki Lamunzemba, originaire du Congo central, dans le territoire de Madimba, en Gouf. Elle est 4e d'une famille de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons ici présents. Arrivée à Kinshasa vers les années 1985, suite aux guerres de Moba 1 et Moba 2 qui ont servi la grande province de Katanga. Elle a fait son école maternelle au complexe scolaire Lembo, dans la commune de Kassavubu, où il a brillé avec au moins 94% des résultats. Au cycle primaire, elle a fait son parcours au complexe scolaire Kayala, où elle décrocha son certificat d'études primaires avec distinction. Pour son cycle d'orientation, elle est passée au lycée Molende de Matete. Suite au changement d'affectation de son regretté papa, Madame Agnès Kafindo Kalwa poursuivit ses études humanitaires à l'Institut technique commercial de la Révolution à Bumbu, en sigle ITSR Bumbu de la communauté baptiste du Congo, Bumbu 1, où elle décrocha avec brio son diplôme d'État en technique commerciale et administrative. Après une tentative à l'École nationale des finances, ENEF en sigle, qui n'a pas abouti, elle s'est lancée rapidement dans les affaires, qui lui a poussé plutôt à se déplacer pour l'Angola. Comme si cela ne suffisait pas, elle a commencé à faire des navettes entre Brésil, Angola et Kinshasa. Entre Angola et Kinshasa, elle s'est distinguée dans les importations des huiles végétales, des ciments et autres. Actuellement installée à Kinshasa depuis quelques années, la mort l'a surprise suite à une hémorragie post-partout, laissant derrière elle 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. Il y a lieu de préciser que
3 enfants vivent au Brésil et 3 enfants ici à Kinshasa, dont les nouveau-nés y compris. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que seul son nom soit glorifié. Repose en paix. Non, ebele bazondima na bango. Nga pe naza na direct. Non, tu as taming. Mais non, le problème est que tu as une matanga madame, tu as une bêtise. Quand on a tout le canapé pour le babuzo, tu as tout. O batu ya maboma bazali mais surtout buki moi baseki ndam to tala ki valeur ya mutu o ya kufi respect na ye yango wana ne mutu mo ki mezali comment azobimisa makambo eza na kati ya groupe OK wana siko après matanga nde to yeba yango après matanga nde siko to yeba nani asalaki bo pa yeba nini pe dia mais to osia no to kunda no nde te to tanga na biso ba oyeba mito javel Nicolo oyeba te kombo pe ba oyeba na bango ngo banga na bino te ba oyeba na minute to lela na to na beso ba polémique te ba rando te to kunda no mutu OK Rémi Kovo donc je crois RZ na ngona mais RZ ali menga pe osa dire boni papa ah taki groupe parce que na yebaki oyegoya ya moni tango Angelica Madeleine na kufi na bengi ndekone ya mwasi asili kelinga fort Zini Kumbi Zini Angelica zo kufa na mbeto hôpital a pied ba numéro to benga ba camarade na ye ata moko yete jusque là to yebaka te nazo luka ndeko est-ce que oyeba kombo ba camarade Angelica benga ba yite yozaki pa jusque là non so na pa ba ba benga na nyana sa yebi na Angelica Madeleine biko sala yebi zo mona kia ina famille ça veut dire quoi ngana tiki bandeko parce que ba ebele bazana kati ya groupe wana eza bandeko oyo bando solate na Angelica parce que c'est la plupart c'est Angelica za pas Karine bango bando solana Angelica te tango Angelica sali moi mukebo ina Karine bango ba accrocher na Angelica ya moni lelo ba sali groupe eza mabete to le l'Angelica mais ba bimisa kombo ya Angelica na buzoba parce que Zini Kumbi c'est la honte parce que moi aussi dans la zone presque c'est la honte on tala ba au au janvier na ça qui émission bimisaki ba ba ko swana na tanga kombo ba resina de ketcho pour mama mongo c'est mongo mongo ba tinga ki ba pesa ba resi ba resa na lobby na yo eza soni pour na bino na lobby na oyebi ke ngana ko sanga ko tshela Angelica cotisation te matanga ici la rambango et pas bapaya mais bakolo matanga et continuera biso to le l'Angelica to le la ka ka ti na suka et puis to bo sana Angelica tiki bébé moni groupe ils en ont bien to le l'Angelica mo to ba polo ba louer pe mituka to kende vous prévenir pe bonango je sais pas wana faut tout na ba organisateur parce que ngana yebi lo ka da famille lo ba di ke to za na posa cotisation te na respecter kama lo ba ya famille to la ti ba polo yango et outi na groupe te tu es na ba car outi na groupe te et puis to ça la bain de consolation ils a groupe te ils a cotisation na retour la question mon toi assurer mon groupe ba pesi ils a qui prend je sais pas moi je sais pas ngala bimai déjà groupe 4 ans ba coaching na tali ba kombo ba bazana 4 ta bato bando finga Angelica bato bando soin Angelica te ebembe ou pas on to ko ya kana ranking so bo aller ranking vous avez na ba ranking te les mususu ba mambo to lo belinga bimate vous comprenez petite question qui t'en a profité dans la vie et ça qui est tout dans la vie bateau Angelica kitaki groupe de 1 parce que na yebaki ke groupe parce que ndana na olongwa na ko sala émission en direct na chaîne TV na ko sala émission donc c'est normal pena zo faut na respecter pe kuna madame Angelica ndenga za chose ba monaka amon déjà mawa oyo moko azana ngwe panayi donc to tika ba polémique misusu ki ono ezanga ba mtuna makuba balongwa ineno ya moto ezaki tozalaki wana to lelime tokutani su awa donc c'est ça pona ngai Nicolas net as donc seka ba tomboli corps nesika bo sangana ozala te parce que na ko sala émission donc 12 heures déjà na bande émission na ngandi ka janvier wata pa ba bo sangana te popino bolingala raté
Non, tala boti otuna ba question lié dans lobaki omoni mona botuna ba question na été yana ba misuka ndena lobaki ba ya ba internet pour na ba sentiment moi biso to ba responsable quand même to ko ya te mutu mususu osala ke na lokwa madame Angelica Kufi na sala émission po ba mona ngai na sala émission mususu aye pona ala mukana matanga madame Angelica mais ce ngai Nicolas do preuve ne kutu comme yo benga nga to sala émission na boy ko sala poni na matanga madame Angelica na intérêt ba émission te ngamo chaîne nga Nicolas Mokon TV na tourner ba émission donc nana passe dans mon thème merci muta simba janvier ati eza banga ma simba te tozo bonne ba trouble to pas ça ordre tala ba journaliste ba on les imité ma batebele ya batebele ba ba komata ndeko baza na kati ya organisation ya matanga wana bazo est-ce que janvier lobi bolembo ale bi bolembo te tanga ba liste akumisi maman na ye maman a contribuer ko leka batunyo so lobi mabete oh ngako zela naza fa na kucha mutu te naza journaliste nazo le belo to bo ma janvier to même ça ko mate fo bien le bo c'est non malembe to wela te to ke malembe elo bo mabiso na médias anini to ko mi ko zo so mutu asalika elo mke bo mimie bo chena mutalaka buye pona nini papa ba propos na ya lo na ngala ba propos ma bien internet te ke yango ne to linga te den ezala nani na mi biso sento to abu to sa ya ba propos ma bien internet. Ah, c'est que j'avais un tabès. Bon, c'est que j'avais la baisse, naïe. Le roi, j'avais un tabès. Inutile, bon, juger. Soyons un peu raisonnable. Est-ce qu'il y a un moment où on a baninga bandé pour sa contribution? Et janvier, Azaki n'a qu'à groupé. Et c'est vraiment important. Azo Makambo, Azaki le quoi la cuisine interne, à mes mamans internet. Merci d'azon à la Sima. D'azon à la Sima, Batamaboke. Voici moi, Batamaboke, Bima. Ezaki banana Bimsaki. Patrick Ngambe ndemo peka na kati ya groupe wana bato balinga janvier baza batindelaki janvier et ma fois mususu bazo finga janvier na groupe wana biso to wana ngo siko ba biloko na nyoso bino bomo na mabeti fingi janvier après avoir janvier pour ça va makambo zaki ya bango donc ce qui veut dire que janvier na kende ko eza makambo na bango te makambo média to lela Angelica contribution ezaki ya nani to tia contribution libala te to tia contribution matanga OK batia contribution matanga et ça janvier le belo est clair à lobby mutuna mutache autant azotanga ba liste oya se trouva taki 40 000 ya yeni oya taki 10 000 ya yoni ba lobi ka montant siko ozoni la nini elonga passe za wana te bino te oboma yango na yota websa yo ne bandele awa ozaki sarate le botie na mutalaka ka boy ye mutabomi Angelica nana ngwaza nini nana ngwaza aza prophète so mona yeke mutaki na kisi ye otika biloba lo na bia balo les ont dit e bomisaka e kangisaka na yo ka bato misu après ka daya ba ki ba parquer siko bon e belé ne to ba parquer ba ça bon ba carte électeur yo ye bien nga ye bis ngam to boîte au moins siko place plutôt pas les bima kaka au moins kama ndanga zo bima kaka to mona on a parquer na sima pona nini tout na pona nini botala ba ivoirien non botala ba ivoirien ba sala ba bes na mona ndenge mo kitoko na tela kotala émission mo ivoirien moko afingi mama muninga te to afingi papa muninga te mais biso soki obandika ko sala émission o démarrer mama ya baninga mwana ya muninga nani papa mobali to démarrer mais c'est-à-dire ces exemples te ya ngwana to ko banana ngo bongo moni ba ba muto yo ka te basimbela ki fimbu ba journaliste média ligne tozo yo ka te faut basimbela biso fimbu za parki merci ba presse bota bino moko ozo comprendre ezape honneur na biso zape fierté na biso nene botai tozonga na day tomoni ba audio ebimi bato ba ko swana leketuna ba rezi ba ko finga na pona ba mongo ya ba contribution na ebité parler ko lobani place nyonso bato bafandi mambo ezanga te place bato bafandi mambo ezanga te ngana obenga ngo koswana te peut-être po ebimi o bobenga koswana eza na vene ali te bana yo te ba audio ali beyo ali bon place ça ba fanda ma bezanga te to sangani belete eso biki to sangani wana bato basola te na kata groupe na baza quand même ata marguer tout to betel bango maboko parce que to komi atati na suka bitumbe bundi te marguer ba audio bimi bitumbe limité te c'est ba la ke ba mso ke ba prison ah t'es qui est déjà en train de cimetière ah bon merci beaucoup merci na bana so balanda biso na ba différentes chaînes tozali bongo na Jemima Ibele courage tozolela toujours Angelica na ebité tozalelo na mort que le za mukolo suka tozoka bwana madame Angelica un mot par rapport ya matanga Angelica bon madame Angelica depuis le début ezaki le quoi moi buzz hein le quoi en réalité était ce qu'on était on a moni boy c'est j'ai compris que madame n'est plus vous comprenez que madame Azalité j'ai compris que
Madame Angelica Ké. Ibele courage. Donc elle est partie. On ne va plus la revoir. Donc madame est partie. Avec tout ce qu'elle a laissé, comme un chantier, comme un bongo, comme un compte na banque. Après, dans le bina soukalanga, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Merci, j'ai mis Ibele. Vous avez dit na matanga na butu, vous avez dit butu butu, vous avez dit wana. Mais tout le monde a bilongi mususu ba photo bimi na réseaux sociaux ya ba 4h, 5h. Mais quand vous avez biso banane oyo ba yeko lela Angelica. Bon, je ne suis pas là pour faire de polémique. Hein. Je ne suis pas là pour... J'avais vu des gens bayaki. Tellement, on a 4 salles, les bandas, tu es terrasse et il a fallu assez défouler, mais ce qui est vrai, tant que tu as 2h30, tu as un nombre de personnes, tu as 6 personnes, et un artiste Mbokayaki, tout le monde est comme ça, Mati, Ken Piana, Valdi, Mataki Fivet. Bon, je ne sais pas si c'est Diembela qui polait, mais je sais pas si polémique. Je ne sais pas si c'est bien là. Mais je sais que tu dois être 2h30. Tu as qui Ngai Jemima Ibele, Fanny Katalea, Amiral Chamala, Nicolas Mokonzi, Fenek Mokonzi, Chinois, na caméraman Yabarezi, Azalaki, na Alain de BCBG, na Petit Sai. Tu vas 2h30. Après, tout le monde a petit le bio artiste aïe. Tant que artiste aïe, maman, tout a boé, tu vas matin artiste. Tu comprends que Bazaki li banda. L'artiste. Je sais pas. Bazaki li artiste aïe, mati. Alors, nga le kola, boébi que na le bango mingi, les paroles s'envolent, mais la vidéo reste. Étant donné que la vidéo le ba nanga ke na le ba ke na ko lobaka te, na ko zalaka te, celle qui na bima nanga na kende. Le temps na kenda ki na tongo ne yongo nanga question, na moni ba photo ba combien 5 heures. Alors moi je peux pas parce que artiste Mboka Ayaki, le artiste Mboka Ayaki, moyen ngana zala les allez il fallait ngana longwa. Voilà, il fallait yo longwa. Il fallait yo longwa likambo ya pas c'est ça que batebele bazaki ko mi poser ba question organisation matanga et le kindeni ni yo pe ozaki na kati ya groupe wana. Lelo ba voice mususu ebimi, ba voice ebimi mara toujours, ba voice mususu ebimi, mais kana kotalisa biso organisation na bino ezande. Organisation les kai bien. Ba voice ba voice ba insensé, ba immature, ba zo ba biteke liwe zalaka, ba biteke lo 500 qui organisation kaka. Donc na kata organisation et ba qui de $20 ti likolo. Ba bela muteke na otia $1000. Donc mutu papa bosunai. Oh mona na 20 atie. Oh mona na franc congolais assez ça c'est la $20. Ti de ceux qui na $200, Karine ta sous na score à $200. Ce que likola Karine na $200 tout au monde ndete. Donc 210 na monité. Mais 205 na monité. Janvier Nekulusu, que Janvier a le bêtise, Janvier a côté tanga bakomba batute, d'après yo attaqué collègue. Janvier zalaka bongo na kata famille batabongo bazalaka. Batamwa liboma, batamwa mutu pasi, batamwa bongo maîtriser bango te bazalaka. Et puis j'avais passé peu bien. Tanga tanga bakomba bango mutu c'est peu bien l'internet. Donc quelque part pe a fouli bango pe na matanga pa madame Angelica. Et ça peut kitoko. Et le côté ya kolobela donc toi kolela. Sérieux encourager à Janvier. Ngala encourager. Zelana madame. Est-ce que vous voyez que madame Angelica va noter un goût batté? Vous voyez que madame Angelica va noter beaucoup de matière à bio à monte côté. Na ofungo la congélateur. Né là na ofungo côté dans la castel. Vous voyez bien oh. Abana le bango. Le la carte matanga tu fallait pas tout le monde la masser la basango bazala carte matango. Pap fallait pas à célébrer. Topé sibino boto cité. Et que daka que non et indi fait babundi parce que dans la vie de la personne sur terre. Dans banote ka diamba te, so na matanga pédé bon la ba pédé, na matanga belezo bon la lesbienne. Na tanga pas youtubeuse. Bon moi na ka auto le kalaki. Moi qu'on soit la personne c'est la moi la peau il va aller qu'on soit la batu bah vous espérez bien par rapport peut-être peu madame qui de son vivant besoin voix mais c'est pas tout bah votre maman grâce te bah vous bien na ko bima donc ma kambasala qui n'a pas moyen elandi et kaka ma bezata vraiment elandi et kaka j'aime ibele janvier watazo déclarer ba mbonga ba mécène et mon anaté te yatika bongo mbonga ya Willy Mouche Nezali ba monter pas organisateur et puis bien affilé ah na mona na ebiti
Obomi bomo ebité hein. Oh, na ba kitenga na comité bolo ba bien. Mais apparemment tout le monde va voyager l'équipe trop na ba na média tout le monde va nyomso ba voyager to boy ko tanga ba kombo. Mais comment boko tika mu. Là leketu akenda ki papa akenda ki mama musala na Luanda. Aruna akenda mama musala na Luanda. Carmen o d'après mama musala donc rien à dire na bi ke yo luka polémique ba tutu baza ba hôtel la biso ba yebi ke Paul oyo ko luka polémique ezate ba akenda ki osala mama musala c'est des panettes quand so pe musala benganga mboka mosongo ngai kana keneza par rapport à musala. Arrêtons de faire des polémiques. Madame Angeka ba kunzi na ki ba na izeko le kalebele boy na boy mais to ba ka liwa ya madame Angeka so était mutu monte na kata YouTube c'est que toi ba insensé. Madame Angeka atiki ba chantier, atiki mbongo, atiki ba compte, atiki chaîne, akei, atiki le quoi biso. To ba ko ça ba rendre la semaine. To zonga net équipe nationale les Kardashian. C'est-à-dire to bomani na YouTube to kuta na nzela ndeni bien boni santé bien. On n'a pas signé ko tala. To yekola. To yekola parce que liwa ko l'équipe déjà bomi na mité ma beba ki c'est bon bon déjà est-ce que beaucoup changer petit à petit to changer. Voilà, merci beaucoup. Merci. Dernière question pour toi kabonanga na yo. Balobaki ke Sarah to la soki ya matanga soki boye. Ba maki ebele. Olobi. Yomtoye Sarah. Sarah za. Soto silisi. Oluka ye. To soyina na tanga. Oh, Sarah to la zana bino. To soyina tanga. Sarah to la azana bino. Na soyina Sarah. Azana bino wa. Mais Sarah, maman Gombe. Maman la Gombe bien te. Elle n'est pas une fille rancunière. Maman Gombe na Gombe. Alia kana batakabola la batu. Pasi oya madame Angelica ndenga kei. Pasi da mingi na batu bazara na madame Angelica. Ba o tu ba yena sima parce que madame Angelica bébé na Kara, bébé na Karine, bébé na Sarah, ba esko ba diembeli. Tout ça la juste. Vous comprenez? Donc matanga o ezande ya biso. Batu to lia Angelica. Matanga o ya la Chine. Eza la Chine, eza ba na membre, eza ba chinois, eza ba charge, eza ba défenseur, eza ba soutenir Karine. Donc eza ba ngo ba o tu boye beaucoup profiter parce que Karine bébé madame Angelica. Donc, je suis désolé. Voilà. Dernier message non par rapport à l'organisation, par rapport à Mounion. Parce qu'elle est déjà l'organisation l'équipe bien. L'organisation l'équipe bien. 100%. T'es na 100% elle est bien. Merci beaucoup. Elle équipe bien, elle équipe bien. Après nous, parmi les grands-parents, moi qui est pour les grands-parents. De prendre conscience. De prendre conscience. Doza unité et sa force moko oyo moko toko yebaka yango na tie biso nyonso toko zalaka isusu na ba level moko oyo to yeba. Oui, mingi ba komota msusu ngando pona msusu ya butu na ba vibete na mbongo. La dame atiki mbongo atiki pe ba projet. Alors totika barando wana totika kolanda ngo parce que ce que totie kutu unité toko bénéficier makasi koleka ku rando. La famille Mouzemba. Je demande bien, famille Mouzemba de Kinshasa Baleke, puis famille Mouzemba de la famille Mouzemba de l'Angola, de Kimbaramoko. Bien, après la famille Mouzemba de l'Angola, nous appelons directement les partis politiques ensemble de Moïse Katumbi. Parti politique ensemble de Moïse Katumbi. Et puis nous appelons la société Frère. La grande famille. Et la grande famille vous connaissez ce chat. Pendant ce temps, tout s'est préparé rapidement. Belle famille Tilson, mes belles sœurs, la famille Tilson. La famille qui signe, les belles sœurs passent, les grands-parents.
Vivi va se préparer déjà. Sûrement, il n'y aura pas beaucoup à dire. Un mot, c'est dire merci. Merci à vous tous pour l'accompagnement. Et comme je l'ai dit tantôt, à ces vrais amis de la corporation de médias en ligne, nous vous disons merci pour l'accompagnement. Et nous insistons à tous ceux qui peuvent avoir une information pouvant nous aider à l'encadrement de sa progéniture. Les enfants de notre sœur Agnès, Angela, Angelica, Madelena, Kafindo Kalwa, nous vous prierons de bien vouloir contacter la famille. Après les obsèques ici, l'enterrement c'est à la nécropole, une nécropole de l'éternité, c'est les bambous. Après l'enterrement, nous allons retourner à la salle de fête Néma à Bandal, là où nous étions hier pour la veillée mortuaire. C'est là où nous allons partager le gain de consolation, pour dire au revoir. Nous restons très ouverts pour toute information pouvant nous aider, comme je l'ai dit tantôt, à nous aider pour l'encadrement de sa progéniture. Un seul mot, comme je l'ai dit, merci beaucoup. Merci. Ibota et Pessibino Banso, merci mingi. Dès le premier jour, vous venez pour assister à Bissot, Tina Mokolayelo. Et nous avons mis un engagement là-bas au Bissot, pour assister à Bissot. Pessibino, merci, merci, merci à nous. Pratiquement, on a ça autour de moi, pour sa société. Je peux comprendre. Je vous remercie mingi. Parce que la bête a été dans les camps Moko. Angélique, moi, on a dit, on a pas Soki Moko Aki Alimonaye Angelica, moi Nangai Azalaki Mutu Yabatu Soki Nenge Boroko Tambola, Nenga Labo Tambola, Nenge Boroko Mutu Kosala, Mama Kampuna Bino, pour éviter. Ceux qui Azalaki na Nyongo ya Mutu, quand il fallait à devoir lier. Adresse Zali, Imvula 29 à commune Kitambo. À l'occasion responsable, ceux qui payent à la Bino, et pour l'occasion de l'occasion. Batika na nyongo na ye et batika na nyongo ya bato. Anti kokende au cimetière, les appelés au malamu toujours malamu. Vraiment, ce que a un problème dans le deux ce que mon a aussi le problème, il ne veut le la temps pour le mettre dans ma coffre la temps pour le pas ici. Le Seigneur de Bolimbis, le Seigneur de Bolimbis, le Seigneur de Bolimbis. Vous allez la bien, vous souvenez la bien, sinon grand merci. Merci encore. Check it.
tobimisango nsima naza na nyonso ok nayebi vérité nga na biso ya bato naloka jibe naloka wera naloka kofi naloka héritier omoni na ye omoni caméra nyonso ya est ce que omoni balandi bato bolanda kanga mpona yaka Karine Mokonzi naza Karine Mokonzi ya mobali olobi oyebi basekret nyonso c'est-à-dire ke badétournement mpe esalami wana ezali tokosola yango nsima ya oli mbongo neti sikoyo toyebi te mbongo bina fila apesa no 300 lobi tozoyoka pe te baotete nga traite par rapport quoi tant baza na groupe na bango azalaki faut bimaka mpona nga loka Karine Mokonzi d ya mobali ngai si elilingi na ngai eza na kati ya groupe wana naeseye bato na oya mpe na ye mpe na ozonga place baovanda te mère du maire il faut bamona Sara bolingo yeyo po bato bazoloba trop Sara bolingo yeyo toyese bango toya matanga mpe toye matanga eloko eza te toya bacongolais rwandais awa aza te toyeolela namoni ndeko na ngai Aisha Okoko tozawa on est ensemble et longo Sarah la TV bino nyonso bato bandeko bozama mari bakoma ba chaîne tebité tozana Sarah Bolingo la fille qui dérange première dame de la presse oya mbara janvier ba question tout boyoka janvier no la mabe afinga bato atanga bakoma bato c'est Sarah Bolingo. Sarah Bolingo, bonjour. Bonjour pour les Mukendi. Mes condoléances. Merci pareillement. Sarah Bolingo, en fait, tu as un mot par rapport à Yaliwa Angelica. Non, en tout cas, je suis Angelica, mais dans Angelica, par amour, il y a des youtubeuses, des youtubeurs, mais je suis Angelica. Voilà. Sarah Bolingo, il y a un embarassage, il y a un Sarah Voice. Sarah Bolingo, il y a un j'investe dans la carte. Azala te, mais lingili na ezala, ba ni lingili na ezala. Lingili na ezala carte. Voilà. Moi si dans la carte. Tous les deux faces. Sarah Bolingo, nana bimseli, j'en fais ma voice. Yo ko za mutwa. Te boye ba lundi. En tout cas, tu as sincère yo lo bango lundi. Bo banga te lundi vraiment bota la biso na kisha sa mon télévision, boye ba muntu nyonso apesa janvier ba voice. Muntu nyonso apesa janvier ba voice. Voilà. Sarah Bolingo, ceux qui sont dans le ko le bela ba chroniqueur na ba chroniqueuse, le bonino ko le bela ba. To lingana to beta na makofi na YouTube na nzoto boete to beta na makofi na YouTube voilà c'est ça to beta na makofi na YouTube OK ma oyebi yo ba kanela yo neto ano bona amona ndenge lobby na ya talo na porte na na bona bangelo déjà na bimakitoko ole moi mutu na mo mukene ngana tuna Sarah Bolingo ba voice web bimaki wana yo na janvier est-ce que vous moneki le lenge ya kolela vraiment ndeko na biso Angelica Madeleine oh mais Angelica vina ezaki bongo ko baloba nini Lola na papa Lola na lifelo zalaka anase soko buka lipa ko buka nini lipa bon Angelica buka kango Angelica bandoko tombola trop a tetandika a mela bière donc nyonso Angelica sala ki na mokili yo to préférer ki peut te foutre Angelica yango tu vois que non ne sentiment makasa bia ba pecho ne batimeli bango nyonso ba yeba ba yuma au vrai Angelica vraiment rien enquêter à comprendre Angelica place à ça a dit que biso net honoré ngana janvier voilà honoré vraiment to honoré na bêtise non honoré na biso ba komba bato bilo bo mona na kité obotala ngo janvier yaki na ina moi pas non vrai erreur ya vraiment veiller mon tueur yango oh ya la laki vrai erreur ngwana bato ba yaki moi 22h bébé ke faut pas que moi ko bula po lelo ba na mbongo mais ba bula ni ba pesa nzoto bango ba yaki vraiment des comportements ya biso de komi boy komi mabe non on s'aime beaucoup ba ne faisait interview matanga mais Sarah bongisi yango ba ne on a bino c'est bino na YouTube boyela na bino ko présenter émission té non il y a des gens qui fait ba émission normalement il y a aussi comme banane une paire mais ils appellent ça place européenne ça comboter to protéger base ba betanga na lemba tellement na ko casser lundi vraiment boye ba soki nani mais mingi de une paire le balela kito une paire sala nga bien une paire le la tombola maboko ngabi une paire bino mo une paire ba commentaire par rapport une paire neti yo ebité lukanga la sima une paire bomba et bomba mwinde allez là qui le bien tout kana sepela vraiment
sepelene tellement une paire. En tout cas, je vous aime beaucoup. Tous à la Sengo. Il y a continuer à venir sur YouTube. Tout est en rabandika na YouTube na ndoto boy. Te ba to ka biso très fragile. Merci mais ça Bolingo. Peut-être indika na YouTube et ça la bien. En tout cas, voilà. Vous séparez. Balobi qui a Bolingo zati mais vous allez créer groupe. Est-ce qu'après maintenant Angelica groupe mon pena sincère. Bino mo boye bande maman et suka. Tous ya lundi muta. Merci Kédé, pardon. Attends ça que pas. Et pas les ketchup. Mais les ketchup ça na Kinka. Mission de service na. Na bengisege. Na bengisege mission de service va passer invitation. Ba journaliste belé va dépasser des versets. Bien sûr mais fa bazana ba l'Angelica bato ba kimi na mambonga ba messene loka ya Willy Musheni bambonga ba bina filé bambonga ba maman Brasi Bokomba bambonga ba papa King les ketchup take nango na osili tango ya no bimisele pe. Les ketchup ba voyage kwenda futura kwa bambonga matanga. Ya yo saka na mbongwa. Ndatika un peu na défaut kwa bambonga. Asanini. Atika na défaut. Kwa bambonga matanga pas ça nango. Bon c'est normal bon ba kopo ba osala biso to sala ngote poto tika. Bon. Bino batutu boyibik. Les ketchup te bino tu boyibik. Tanti les ketchup. Kopo bamba omoni biso. Biso to sa kopo na biso na ndenge. Biso to sa kopo na biso ya bien tolia na mutoki na biso. Tanti ayebi makambo ya sala. Tanti les ketchup. Parlons ngolo ba. Ensuite lundi na base. Na bon marché. Oya onyo salingi a contacter nga boza ba numéro na nga bo sula IGF azali. Na on peut état de lié to banda boy. Ya ba chroniqueuse na mona ta muta déclarer te poa ba laxisi biso benda ke bache bambongo na bango. C'est bon wa de. Juste ka to kendeka pona. To kendeka po ani to tala ka ba mécène. Ya ba mécène de tisiko liste na bimité. Merci Nabi. Famille, il n'y a pas de photos? Pas de photos? Bien, merci. Vous pouvez vous asseoir? Vous présentons nos sincères condoléances. La nécropole de Tété de Télébambou est un cimetière que nous voulons réellement paysager. Nous voulons que ce cadre soit non seulement un lieu d'inhumation, mais également un lieu de recueillement, un lieu où, lorsque certains d'entre vous reviendront pour se recueillir, et pourquoi pas pour réfléchir la tombe de Kafindo, Kalao, Kaloa. Nous insistons plus aux jeunes. Ne montez pas, s'il vous plaît, sur les caveaux déjà enterrés. Pourquoi nous l'interdisons? Parce que ce sont les maisons de nos bien-aimés qui nous ont précédés. Respectons cela, s'il vous plaît. Les jeunes, il est interdit de monter ou de marcher sur les caveaux. Nous n'acceptons que de fleurs naturelles dans nos sépulcres. Ne mettez pas de fleurs en plastique. Et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. On n'ouvre pas les cercueils ici au cimetière. J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé. J'ai enfin gravé ton nom dans mon cœur, le temps, jour de douleur, de peine, et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Souffrez toutefois qu'au nom de toute l'équipe de la nécropole de l'éternité de Bambou, je prononce ce petit mot de circonstance, un mot très bref, pour vous remercier de la confiance que vous nous témoignez. Un petit mot pour vous présenter à vous tous, parents, frères, sœurs, amis et connaissances de Kafindo Kaloua Agnès, qui avait tenu à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, nos condoléances. Les condoléances de toute l'équipe de la nécropole de l'éternité de Télébambou à travers ma personne. Ce petit mot, c'est également et surtout pour vous réconforter, car
Avec Agnès, vous avez fait tant de choses. Notez désormais que ce n'est plus au numéro 29 de l'avenue Kimbula, du quartier Wende de la commune de Kintambo, que vous irez voir ou que vous irez chercher Agnès. Mais Kafindo Agnès reposera désormais à la nécropole de l'Étente d'Entele Bambou, au numéro 57 du quartier La Passion. Je reprends pour une bonne audition. Agnès se reposera désormais à la nécropole de l'Étente d'Entele Bambou, au numéro 57 du quartier La Passion. C'est donc ici que nous vous invitons à revenir régulièrement, et non pas seulement le 1er août, journée dédiée aux morts, pour perpétuer sa mémoire, pour entretenir sa tombe et pourquoi pas pour la refleurir. Une fois de plus, nos équipes et moi-même vous présentons nos sincères condoléances. Nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à nous conduire en procession vers la dernière demeure de Kafindo Agnès. Nous vous prions à cet effet de former 2 rangées derrière les cercueils. Merci beaucoup. Merci d'abord, merci. Pour taper sa cuisson, Angela comme Neki. Voilà, partout au monde, merci pour la confiance. Nos considérations, toujours Bozana, tous les Bazolia, tous les Bazolia. Les lots, le 2 avril, endroit où tu lobby les lots, tu as sa journée, tu as Rotika, ou Azalaki, pour Azal, artiste n'émerge jamais, mais hier, à Tikibiso, Nanzo, tu as Angelica, Madeleine, Bomonike, Nazana, chroniqueuse, Nazana, journaliste, Oyo, Bazaya, télévision, de Tobenga analogique, na Nenges à l'Arabie Saoudite. Dieu merci mbadinga lobara soki message à OPCSA mais comme singa bomoni na hôpital à 51 tozaki ebele et ba collègue nanga vraiment en tout cas ya fort de TP bazalaki et ya mibali ope ba komba ndeko na manga ba fort de TP bazalaki mais awa na dernière demeure ya Angelica Madeleine na moni 7 chroniqueuses kanga mon chroniqueur na prince Luamba oh le la zo banga caméra na ebité azawapi ça va tu peux venir papa omibenga nani bino bokoma opesa baba kombo problème kendi après tozaka bana mibali mibale o toye kotika madame Angelica mais je voulais demander na ba collègue nanga pourquoi tu se retrouver mukie na 51 tozaki belé avant na ya pour na lobela ngwa pour na sina lobango souté affaire ya mbongo pour ya mbongo pe na moni bate belé bazui mais ko ya kotika madame Angelica ba ye non arrêté na 51 ba ye sous cimetière té gros bébé de la presse nini bino ba chroniqueuse. Bolaksa biso ne bande l'organisation qui toko
boleli ndeko na bino ata boyena ba retard nga na lobaka nanga mais na cimetière bo se retrouver 5 filles, 2 garçons, 7 chroniqueurs. Voilà. Pour Nanine. Voilà, déjà par rapport au baquetoé na retard, na la mort qui na retardé. Seulement air n'a que sur ma gerbe de fleurs, les lots faire que bien sur ma fleur trop. Alors c'était fini. Il a fallu que baba soit que ça il a fleur ya mba pour la honorer. Tu vois là-bas na membre ngana sa fleur. Mais na kana fleur ba mon fleur. Par rapport à l'organisation, pour moi je trouve déjà na moi la ngeza bien et l'équipe bien. Il faut ce qu'on to comme na souka, moi to kende suko ben de consolation. À partir à coulin temps ce que tu comprendre ngene de baqueté, l'organisation ça m'a m'a bé. T'es dans ben de consolation, c'est les marana nyonso tu ba tout ba kufa la mokili, ba ke dans la ben de consolation. Oui, et bandi na madame Angelica T, et ça les maranango. Mais passe na ngeza nini. Passe na ngana ko comprendre que ba comédien ba l'équipe biso na bolingo. Comment ça? Ba comédien même na veille mortuaire bande ko na bango bazaka e bandeli tina suka au moins la comédie pas longue il faut être 2h30 que ba 3h à longue mais ya biso ba 22 ça me ba na ko kende 23h ba kende 0h 1h 2h na la vérité biso bande likolo moi je parle ba to avec likolo ba na sela ibe bangote ba ta likolo to tikale kaka ndambu ngai Fanny Katalea nani comment il s'appelle AMK Minata c'était tout le monde il y a des gens qui vous ont 6. On comprend. Batu suwa c'était bien te bazonga ki. On doit comprendre. Mais na se bato vana na se nga na ibaité. Et tenga ka ke non la mukili otolo bato linga la ati. Tango eko lela muninga. Bala na bandeliko tina suka. Parce que devant oh emsu liwa te liwa ka partout liwa zo kata tango eko eko la muninga na cimetière. Même tango ozo nga pe bonda ku yo moko kima ki cimetière et solo pe kapasa okendela. Na comprend que non. Il y a pas l'amour. Te bolingo te bototika bolingo. Merci beaucoup lui c'est Jemima Ibele mais n'habité ba chroniqueuse binomo bolobaki bolela bobenga kombo bosinoma madame mais qu'est-ce qui fait que les lobo ya rotika madame na dernière des mères na yete endroit automona ke mutu azalina mutu bande bandelti suka ni ne sali le na boyate bon premièrement pour nga na oloba bande ona biso minga ba chroniqueur na ba chroniqueuse minga ba tabarando. OK. Au moins de balobara kete bemeza na ona rando te ce que batebele balaxi ke bemeza na rando po toyaki biso tout na ve tozalaki quand même bilonga batozalaki moi mingi na cinquantenaire to laki si bolingo tozalaki moi mingi alors pourquoi pour na oya kotika muninga ne sikane ya suka na ba ebaliaka na ye na ba ebamela to tambola na biso eza na ba ebabinaka esika moko na ye to moni présence na bango te na kati to robima tu peux venir donc et ça que moi vraiment les amis mi conseil parce que biso toza ba intellectuel biso to bana maye biso to bana télévision to bana YouTube té to bana télévision to bata buzo baté alors eloko nga na oyebisa bango na pesa ba comme conseil bazala na bolingo tozonga na biso bazala na bolingo bazala na bolingo. OK, on passe. Conseil ngana opesa bango ngana yeli bango ka conseil bazana na bolingo batika ba fitilité ngana leki o ngana leki x na leki y na kati na bango nyonso na nde baloba ngana leki x na leki y na leki Jésus Christ bimisela ngaka mutu na kati ya batu nyonso banga leki batu a leki Jésus Christ atombola musapi e bongo siko baloba yenda leki po Yesu leki bino tout ce que boy loti. Merci beaucoup ce que vous avez le côté waneza point de vue na yeza analyse o ya sali et je ne peux pas contredire mais nazana Fanny Katalea olelo baba mahambo robimi pebele mais je voudrais que na première partie pour yeno que moi des questions moi naza ponaye mais Fanny boni normal moi malgré pas si mais ça va quand même toujours sur mon temps. Fanny Katalea ko luka succès na cimetière lelo pour succès zato ko tika collègue na yo o lelo bosala ne bozala ne musala moko madame Angelica Madeleine o atiki biso yo eti na cimetière pourquoi o yeti kolanda tina cimetière na dernière de mère na ye parce que baloba bolela na ba bazolela boseka na ba bazoseka tu vois to bandaki né déjà na salle photo comme neti na suka d'habitude il y a des fois aussi ce bande ko na musu ba kufe bemba pa ya famille na ngana yaka ezape na bibembe mususu na yaka te mais oyo na comprendre te et pesinga makasi tout d'abord yakoya et surtout on azana ba collègue na ngabo donc Nathalie déjà toi mkié toi mke ko yako tika ya zaki mutu abato na lobaki elo mona kata chaîne ne nga mona été na sola ne ka 2 fois na téléphone mais ko vanda ne ko liane ata 10 francs na ye ya madame Angelica na liate mais tellement nga mona porter garant ya ko soutenir ye banda na liwa na ye tin absence na ye
pour na différent écoute na chaîne ya bana na ye et alors na kosala ngo jusqu'à ce que peut-être ceux qui que naza makasi to bien na voyager nde na otika yango na yene penza tina suka na tike. Merci beaucoup maman. Olobi maman, vous pouvez venir, tous à la famille, vous comprenez que on est ensemble, vraiment tout séparé. Merci maman, aux la famille à madame Angelica, bazo témoigner, merci maman en tout cas et ça lui bien. Merci beaucoup. Wana boyuko ka famille ya Angelica ma bénédiction les abisso de tozu biso ngozawa. Eza yote biso de tozu. Prince Luamba. Papa le moment de la presse. Yo na baki na za yo faut za na pause na belo de jolo ba yo za la no à l'aise. Ah ma bangi za teta matanga. Merci beaucoup camarade na yo mais OK. Vous comprenez. Oh ta wapi nazo wapi? Nga nanda kwa tata biso na mama biso. Vous comprenez ça comédienne hein? Merci beaucoup nazala comédienne. Vous comprenez ba memanga na mesa na bango ka bongo. Lelo baza ba comédienne. Prince Luamba. Boni. Merci, Naodia, merci, sentez-vous bien. Papa le Tumba de la presse. Papa le Tumba, scénariste, la presse n'a pas les Mukendi. Premièrement, na moniol sous awa na dernière de mère il y a Angelica Madeleine présence na yo, ba relation nous a na on a yé o etindio o ya lelo tina endroit o te rotikaye. Relation Isaaki vraiment à ma casté, Isaaki a tellement tout ça, Msalamoko, Tukutanaka, Mbote, tout ça. Mais ma relation il y a Kati, tout ça qui n'a pas vraiment les alaka, Botambolaka, Bani tout ça mais c'est un endroit moi ici Tokutana, Tukutani, Tosoro, Likandeng zalaka. Lelo oyo ba collègue yo za muto cholo ba scénariste comment pe ba scénario belé oyo ba ndeko na yo ba artiste comédien ou ba comédienne ba yekolela na bisoté auto transmettre un message. On peut finir? On peut finir? On peut finir? Angelica Madeleine? Ezayote, OK? Gros bébé de la presse, Dieu merci m'adinga mtasa msala. Lelo oyo Tomonika a présence à deux personnes. Au Baye, en tant que actrice comédienne, nous avons vu Gabrielle et Madame Caroline Ikwa. Mais qu'est-ce qui fait que Bino, artiste comédien, boyate ou comédienne? Quand on a vu deux personnes en cas, moi, sur mon événement, bien été, tout à rappeler, qui va gros bébé, c'est la comédie même lobby. Au côté de la comédie, on fait la tout le monde a presté au lala, mais lobby est un comédien, tant la ville comédie balaki, tu sais dans zalaki, il y a 10 balles balaki, tu te bébé bazaki, puis biso sous tout zalaki, tout zaki na. Il y a des chroniqueurs. Tout a des casquettes. Côté comédien, tout zalaki, côté presse saline pe tout zalaki. Bon, pour mes amis, bah maintenant va comédie bindi ba s'organisaka, ndenge pe ba sala mam na bango. C'est jamais au monde ba comédien ba ya bwinde biso ba ta presse toyer. Jamais. Pe Angelica zaki muta presse. Maintenant comme 3 caméras. Oui, awa. Mais 51 ça qui est belé. Mais 3 caméras, oui, na mon sous 4e, moi papa na biso Koba, 4e yoana. Mais il y a dans la compte il y a chaîne hein. Il y a travail na chaîne Angelica. Eza son eza pemawa. Première fois que fait la journaliste et chroniqueuse après en ligne. Première fois. Ming derrière bato TV. Mais bato après ça en ligne, tout le monde va caméraman là monter. Ba caméra oye merci, mon il y a Jemima, mon Angelica, c'est ça. Nana les ketu azawa. Eza soni ngaloba. Il y a Fanny Katale, Pesaline, Ngaro Tolingana. Au moment où il faut être dans le groupe, tout ça, Angelica. Je voudrais que tout le Belaming, Maramuya Matanga. C'était Nagina Kota la Katse, Angelica, au ticket. Mais ça, tu vas Fandi, n'a pas quoi, moi, n'a pas staff, c'est la rare pour tout Koutana. N'a retenu bateau, Badaki, la comité régulier, organisation, la bango, il y a Biloko, tout ça, mais oh, la comité, Bayo Sanité. Tolingana Bolingo, il y a solo. C'est bon. Merci Néné, tu as Néné, tu as bien. Oh, ils ont Sony. Maman youtubeuse, maman matière à couvrir, mais 4 caméras, 3 caméras. Il y a cimetière. Il y a cimetière, tu as Sony. Apollo Boganga, bata ping pong, biso bata kala. Na muta sika, na tika pesa na Angelica Mbotete, na Liana Yete, mais j'espère ba diaspora ba tuto bazali bana ba Monique, nene botai na zalaki banane bandeli tina suka cimetière. Na bike mutu muso akolo ba OK pour na succès, te ponga erreur mutalegi na succès atei. Maintenant, il y a pour Angelica. Oh, tu as la vérité, tu as la théâtre, tu as YouTube.
bata théâtre te non parce que na sens nini mutu na auto ça langage que lui hein na sens ni mutu mususu ba ba okende kuna ayebaki Angelica te parce que Angelica ba solo là moi qui kuma rapport caméra tchaye on a lobby bon m'appelle mi peseli réponse erreur on internet dans gars succès até donc na salle on pona bolingo ya ndeko na ngai ya mwasi ya mutu on na kuta na boulot passage obligé faut na lele na respecter mes soni mona partir le bokanga ba manga la pas ba comédien mtu tia caméra fingi comédien ozonga mabe ba comédien au moins bogamba ba comédien bana bolingo te lelo na confirmer ba comédien bravo bana bolingo bota ba youtubers nombre baza tamusa caméra biso yo ça ya ba théâtre mais live et comédienne ba fâché contre ba chroniqueuse na ba chroniqueur mida ba maman nyonso ba libanda ba koni mama ba koni papa ba moni nombre eleli Angelica et puis na ina le belomo so poto zelo kwa makolo na taille bando na lobi butune ba leli Angelica na ba live en tout cas non mona bolingo ozang melo ezanga kapo banzele za misika awa eloko te polo apamba ba micro apamba ba ki ba kota ba matière ba mbongo na ba chaîne soni na famille kombo Angelica munene me botala ba elele na cimetière botonde kuna po bozabele mabocha na ba chaîne souci et puis bofanda ça ki ba ke kota da belema noko motala ba pemede baleli munyanga ba mi bale bila ba bolingo yango kata cimetière otika ndeko na bango ti awa bele to bimaka ba muna pela to za na cimetière to bimaka non ba ya kapenda ko tika ko Dieu merci, bah quand tu vas bander comment et belé toi voir même ton lekiana total tomba Diana. Tu vois. Donc bah c'est ça comédien. Awa nyon sengé tonda. Mais ce qu'on a biso donc mbali boso ba journaliste ba koufé là. Ba journaliste ba koufé. Ba journaliste ba koufé li. Mbali boso. Mais ta caméraman té. Mais yé moko maman Mathieu. Maman YouTube wa za soki eloko ebimi yé moko. Apesi bino makam. En tout cas, on a parti le membre de moi afin de comédien émission botika parce que ba comédien ba l'équipe biso presse na bolingo. Olobi? Mathieu lobi lundi ba préparer ba ya cimetière ndeni. Ba c'est la bino na Aurélia. Ngala akolier zanini papa ngala vana Angelica te na ebi. Ba diaspora botala Angelica ba ngala kotanga botala. Nombre. Te toza 7 personnes, toi belé te toi 7. Premier jour ba live ba tozo atamu tuté. Ero miti ba ba live ya ba be ko ya cimetière. Longa ba fan disco ba mama bokota ba live so ba finga ba comédien bo sala bango ka rappel oyo bo sora ba image ya ba journaliste pe ba sa musolo ba sala na ba comédien ba comédien ba lingana kate fani mutalo ba bango baloba ke bolingo ezate c'est ça non muta ko kana ba comédien na bolingo mili chwa ate bango baloba bolingo ezate na kata cimetière otika ndeko ne otika te tokendaka tokebela na biso bomona pete boro baba msuba na esprit de vie to loi bazate famille tokoti batu po o presse loi ki famille bayete ngalo bana fait fani katale batu bazotala yo mena ebi ki après awa tokende place akolia place akominateur ozala ebele borozwa idée mais awa place yo otika te ba msusu bango baza ba msusu bangwana donc quand j'appelle image ba journaliste msusu bangwana bango yo libanda batika libanda boya bakota te bino bobaki to yete te ba boya ki bakota par rapport à nombre à battre mais du moins bango bazala ki bango mais 10 personnes to yera à 10 voilà ngala bomba la ngate boza partout au monde maman rotala partout au monde ba rotala yo partout au monde ba rotala fani katalea maman ni ba rotala papa ba dire na bino bolobi baza presse mais bon ba prester beaucoup ça bata ba fani ba kima ya to lala na bango to la ndenge ba olela Angelica ba pona ngala confirmer que Angelica peut être famille na eza na photo presse mais oui na ça clair ngala ba ngaka vérité awa to tika soka bato ye c'est tout yango na répéter mutafonga munoko ta bonene bote ya kuna pona te mambo succès te ka bolingo rien que bolingo lo msu ezate so parta le mama ba comédien bokanga minoko na bino na ba cadena pona ba comédien po bona bolingo te au moins nombo die ceux qui ba comédien mais heureux ba que ça ba live na ba direct merci beaucoup merci bona masolo ya culture ya Congo kama masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli
ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Ayokani